On a bango pour qui c'est-à-dire les lots retard les acquittés. On a barreau qui l'obité à les lots ça a même événement. Les athlètes les lots pour l'événement je ne pense pas que comédien on négliger corps et on déconne comédien. Ça je ne crois pas. On a le commenté début parce que banda ko kufa ba comédien ba kufaka na e commenté boki ki ba comédien mo za négliger na mort moko songolo et commenté. On combien plus forte raison et bien il y a Tcheko qui parmi bateau bandé au salam makasi na théâtre congolais bon négligeant pourquoi bon négligeant je ne sais pas dans la solo na famille na été je connais personne dans la famille il y a président Tcheko donc na yebi mututé donc le discours moroboé concernant marambo batbolo ba que famille na yebi famille na yebité na discuter na mututé tant de fois na kenda kuna na matanga na tikala ko sola na membre famille ta mon côté donc na yebi ta mon famille na été donc ça la critique par rapport à mambo ezoloba ma pour la famille na ye na ko na o taper à côté et ça la bien été je crois na sima na ngo ko créer nga pe ba premier belé na miniature na yo qui donc yoka que famille na déclaré na yo quitté na yo qui on kana ba micro désolé koloba que famille ba biba comédie ba négliger na yebité parce que na ba journaliste ba agressé pour na nini ba journaliste ba quitté ba comédie ba quitté to yoka na bino yango yo lobama na ba journaliste nyos ba collègue nyos bazara ça je ne sais pas ya motuya eza ndeko na biso abela qui a confié to ke kokundai donc eza important koleka oyo sala masiko yo ezate famille ekoloba ba comédien ba koloba chroniqueur ba koloba ba cameraman ba koloba ba kolo hôpital ba koloba mais ya motuya ezaka ke corps ya Tcheko et Pimi to honoré étant un artiste comédien to ke kokundai et voilà et ça la ndenge matanga ya ba comédien nyoso et ça la mara parce que ceux ayi négligé tous en ba tournage tous en mambu belé tout ça la na journal lelo to ngati ko ça la mara na biso lelo to ngati yate le quoi to yé c'est que to valoriser mémoire ya ndeko na biso Tcheko. Merci awa na gauche nanga na droite nanga nazali na Ifoku Renate na extrême droite na ye na moni to na droite nanga nazali na Pasteur Patron. Tout le monde est moi aussi, parce que faut élégance là. Il faut qu'on. Donc nous sommes toujours présente na matanga, makamunion so. Tout le monde na matanga, l'équipe bien, maman c'est l'équipe bien, mais donc quelque part moi des autres monde là, c'était quoi? Bah des autres années. Voilà. Qui parle qui chapelle la bienté, tout ça. Qu'est-ce que ça a été? D'ailleurs, qui ont dans le Bible, pour n'a pas moi qui est musus. Quand chapelle ezala bien, on a évité réponse il na opé ça na wana papa. OK. Est-ce que tu côté la chapelle? C'est ça le problème. C'est ça le problème parce que là on est pour le ça chapelle. Ne quoi ça qui est. Est-ce que la mukata la chapelle to tcheli? OK. Le lo to tiki Tcheko. Ma mona za katika cha semie. Totiki Tcheko akei papa na biso pe ko dia kufaki vous avez eu l'occasion ya kofanda place mona papa ko di ya ko tourner na pas ko di na participa na tournage moko ngana ye mais to jouer ensemble te to zaki te que to jouer scène moko na noté papa moko ya zaika je vous bénis pour ko kene musika ya misaka maloba malamu na mnoko ne pa bana o bayesi tu comme le papa Serge a pambola ngai pas Serge alors pambola hier merci président alors pambola oui naza bon to lo bango te lo ko ayemo ka reconnaître à Kendeliso Liboso vraiment nzamba lola a pesa ye ba potentialité oye koki pour avoir encore une très grande actrice. Et là, ma bénédiction, Tozwa qui tend, Yako Mona Ifoku, et Tozwa qui tend, Yako Luka, Tozwa qui tend, Yako Pesaye. S'il vous plaît, respectez dans le respect, s'il vous plaît. Tozwa qui tend, Yako Pesa Ifoku, moi. Ndambo toyekola toyebi et une petite histoire ezalaki que leki mwana au mona soko attribué na rôle
Lorsque je dirige un tournage, na longwa o naza. Ande boyebi les rois des immatures na zalarango li susute. Na komaka vraiment un metteur en scène oyo na olinga musale kende bien pour mon honneur. Ezaki soko chaye pression yo kale ki asiliki mais je ne me tenais pas compte ya osilika na ye. Non, c'est pas ça. Bakisa, Wanate Salabo et Melelo, je suis très ravi que Ifoku, c'est parmi les meilleurs artistes, les meilleures actrices congolaises Yambo Canabiso. Merci. Par rapport à Matanga Lelo, Matanga Biso, Yacheko et Sili, Cheko, vous avez un mot à Koloba par rapport à l'organisation obsèque? Je dis gloire à Dieu. Un point, un trait. Parce que patron, il faut quoi? Il faut que dans le but que à chaque occasion, il y a tourner parce que on n'a pas dire ce que vous aussi. Oui, j'ai eu l'occasion, il y a Kozala, n'a pas quoi dire, il y a Solola pendant un bon moment. Hein, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tourner ensemble. Mais c'est une idole. Oyona Nalinga Mingi, c'est un icône, c'est un modèle. Et paix à son âme. C'est une légende qui est partie. Mais en tout cas, après, c'est ça qu'on déplorait, que Bazo Lingati va filmer même à tes événements, il y a Papa Kouedi, Ponayo, et qui est comédien, Papa Kouedi Azalaki, légende de Mboka Oyo. Mais la famille, Balobito filmé. Mais tout le monde va m'attendre belé, pas le tumba, sans souci. Il y a eu toujours des contradictions dans les lieux des obsèques. Okay. Mais au fur et à mesure, Makamboye Poussana, vous savez, Batumoussou Balinga raté. Bamona Bobola n'a pas sinaye. Batumoussou Basepe la Kataza n'a pas si. Taza Bomobola, Malamuna Yebisa Ifoku Yaya, na Okufa, na Mobola, mais na Yebisa Yote. Il y a des amis où on peut dire toute la vérité. Leki, Bananda Kuba l'été. Nous avons $20, la salle Sabana, l'eau soit au lia. Et ça, mon frère, ça va? Oui, ça va. Ça marche. Non, c'est un peu ça. Qu'on soit un peu tolérant. Et jusqu'à preuve du contraire, Tolinga, pour filmer kaka. Non, répondre à la question, tout n'a pas passé à propos de la famille. Tous les qui ont eu famille, qui étaient filmé. Non, c'était que les corps et le HJ, ils ont un cercueil. On a connu des désordres ici. En tout cas, tu comprends jusqu'à présent, des ordres des années. Dis-moi, des ordres des années. Des autres fait ça la match quoi ça staff va bunda bon mais match quelqu'un va pas bunda va bunda non non va bunda s'il vous plaît ah tout le monde va comédien bazali awa va comédien bazali awa s'il vous plaît to bunda maman tu veux me condamner pourquoi tolela na kimia oyo tolela non kolela ko kasaka mamiso kolela za moteur mais faut bunda toko bunda so to bunda après to journée donc le côté alors Melina to bunda bon gasani neka sikoyo ale sikoyo ba poser un problème na neka sikoyo bikamnini malomboto laisse ma vie tranquille nous tous on a posé à kimia Melina c'est quoi juste il y a rien et ça kaka ambiance kara ya matanga ya eloko esate c'est ba ko rebimato ke famille ndeka moi bazoloba bon ezate bisoto ya poto sa bazoloba katafa to tche eza malamu te il fallait to luka katafa bien to bona bisoto likamnyo so bayokana loka bango ba moni bongo bakokai ko ya pembe na biso toze belé solution ngake monana to monter te kwa kufi toza na souci ya Tcheko toza souci ya katafar te ya makambo mususu te po nyoso to kosala Tcheko ayebi yango te akufi déjà. Merci maintenant Baksa Melina tolela na kimia ndeko na biso azaki pe chrétien azaki païen te po tolele na désordre tolele na kimia to ketike na demeure na esidit c'est ça Amano Baksani
Et là, on va fertilité, muto sa koufi, biso za va chrétien to le aloka bandimi, to kumi sinzambe parce que même ata so kindoki ou pour poisonner bolo bangwan. La Bible nous dit qu'on vous donnera des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Donc ce qui nous va permettre, et ça nous va permettre, mutu mon côté azana ngoué à côté les melamoukam nanzam. Donc c'est la volonté de Dieu. On a le droit aussi à déclarer parce que tout d'abord il à Katafala Camerounais, c'est là son dernier bayokana qui. Bon, bako ozana raison ou pas, selon moi ça va salir à Mounen après à Salinine. À Sekui, oyo yazaki na posa na bisoto sunga et to monana quitté. Totika babilo ko na Katafala. Il avait besoin de nous, azaki besoin de soin moko approprié, azaki besoin d'attention et belé. Et Ezaki est roi n'a de fallait to bundana. Tout ça là c'est rien. Merci maman. Maman, quand monana qui est dans la mutuso monana quitté. Voilà. Oh God tendresse. Nika bilama ndenge balinga aboy. Alors que bino batumstona na ba cameraman respect monsieur za la raté que mutakufi au moins en mérité double respect. Wana bat baye ba ngote. Bon zo kana balingi papa nde wana balingi na dra quand même aza mutu. Famille boya qui propose la notre coach bembe na morgue. Ekota mukolo kutoyana ezo ekota na kata cercueil wana mutu to akozala na droit ya ko filmer. Ok, qu'est-ce que bon famille boya kité. Pour boya ndeni papa Kwedi aza icône. Aza légende que monde entier puis papa Kwedi. Famille boya ndeni. OK. Moi na suka ne koloba yango. Alors ko ebisa ne bino bo filmer nanu te parce que papa balingi nanu na dra. Da ezaki nde bongo. Papa balingi nanu na dra. Ndenge bo publier aka mutu ba publier bo na bo. Bino pe ntikana benga bino ba filmer. Bino pe ba filmer, ba camère. Bozouaka n'importe quoi. C'est pas bien. Bon, on aurait mis ça quand même. Normalement. Non, Ndekonanga. Image. Mais oui, moi je leur donne raison. Oui, moi je leur donne raison. Ils ont raison. Parce que bon, mais Batoubaye va pas s'inaïter. Hein? La vérité de ma maison, mais il y a un baté. C'est ça, Nderonanga. Tu peux avoir raison. Oui, merci. Cas, là, vous avez raison. Merci. Déjà, ceux qui comédient à mon côté, balé aïe, n'avait mon soin. Tout mon coca a représenté l'artiste et comédien. Président Oxygène, à Boukani, mon colonel. Mais à ça, toujours, on a qu'un assis, madame comédien. À ça, la théâtre. À peine traité, à ma santé. À ça, on a ça, la théâtre. Tout ce qui a fait, moi, qui est mon empêchement, et mon programme. Au moins, il est même Tchéco et Mimi Brisque. Les tingales, les lots, il faut un voyage. Dans la invité surprise, il y a un mariage, on a beau m'amener à quête et pourquoi. Là, on a bébé, la famille, la famille artistique. Il y a plus de monde qui est allé, on a manqué à Saint-Joseph. Beaucoup de bébés, à quand on a fait une balle et mais il a accéléré les gens. À 60 septembre, tu vas être tant qu'il y a Bibi comme hasard. Yango papa, tout ce qu'on a vu sur le pilote comme ça, ça crée beaucoup de problèmes. Et crée ma fertilité entre biso et bino. Quand on dit biso, on a bino. Or que biso, on a bino, il y a Kemal. Sans bino, biso peut vivre. Bino peut sans biso, pour taper ma fille. Quand c'est le 10 la vérité. Quand c'est le 10 la vérité. Et ça que son manayer, il a dit qu'il n'a pas ailleurs dans l'empêchement, qu'il n'a pas dans l'empêchement, et son gros pas tout ça, tu dois appeler la famille, tu dois appeler la bande.
toapena baengagement mosusu mpe boye moi babajo na biso baopekisaka biso bamakambo oyebi pourquoi mpo toza sali trop babelle famille mosusu balingaka bétise te soki uta neti na famille mo baa na basai na nzambe carrément so wamona na babétise tooka te bamabale ya bafutilité ebeti tosungana entre biso na bino eza la vraie bien tosungana entre biso na biso mais famille biologique ya c'est notre frère et ami. Ça va nous déranger. Ça va nous déranger. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus pour enterrer Tchéko. Et c'est tout. Babali, que son âme repose en paix. Moi, je ne peux pas la kimia. Parce que tu as souhaité comportement de la malice sous président qui est tout genre la vidéo on a ça la mission pour poser ça mission pour sanctionner si vous allez sanctionner les choses. Non, Tchéko contribuer dans Matanga. Tchéko malade. Asa malade, asa na hôpital. Pour abeli à Oumeli. Moi Tchéko, il a contribué. Bien qu'il était à l'hôpital, mais il a contribué chez moi. Abenga penaki atina on a Airtel Money. Il y a un déni ni na tché lisumi. Si vous pouvez tout biso comme qui n'ont moment non, on n'a pas besoin de polémiquer autour de ça. Mais notre grand souci est que tout condamné on a et puis dans les calmes déjà il y a des couacs famille le biboé et si vous voulez amplifier encore des choses, on n'a pas besoin de tout ça. L'essentiel pour nous, c'est d'enterrer notre frère dans les calmes. Voilà. Épargnez-nous des polémiques. Voilà, merci beaucoup président Geshio pour notre Kalangayo. Et tant qu'il va comédien aussi, je crois que si je ne me trompe pas, vous s'organisez côté Wana. Comédien il bosse ça kufa Tchéko. Ba comédien tout ba kufa batika bana. Voilà. Et ils ont dépend de la volonté à tout et chacun de nous par sa bonne foi à que les lames suko pour les caractères la bande de Tchéko. Tu sais, Makamogne surtout ils ont revenu dans le ministère social na biso. Na biso par bonne foi, tout ça l'aime sur Makamboana que tu crées l'aime sur que l'aime sur après tu la bande de biso. Tu as ba société belé ba tokanisa, ba NTPC, ba dynamique tout ça. Ba on se balance na Makamboana. Et ça peut-être ba polémique, on a des belé. Merci beaucoup par rapport à l'association Otangi. Et tant que comédien président on continue la polémique té biso to za ba lobeli ya ba fan na bino on continue la polémique biso to ba lobeli ya ba fan na bino ba lobaka biso to retourner na bino pour bo éclaircir na bino retourner ba commenter kaka ba commenter parce que par rapport à yango on to tuna est-ce que par rapport à l'association Tangi président est-ce qu'on peut dire que et des orations il y a des comédiens n'attend il y a pas si tout le bagage ils n'ont pas d'argent mon cher ami, ils ne sont pas subventionnés na bango kuna kama ba nungu ezoko bima que batu bakoki kotia loyenge donc bruit ezoko bima que batu bakoki kosala kotia loyenge kuna tango bakomona ba artiste bakotungisa bango tout ça or que déjà la veille ce que artiste esprit na yeza bien te donc les loyo et que ça la paix malamu te yango wana to soki ba disposition to lobaki que oyo akozwa temps pe akoka ko se maîtriser azanga te na matanga ya butu mais soki omoni que okozala moto ba inquiétude ko banga peut-être que bakuluna bakoya soki ndenge nini tout ça kozala te pour que moral lelo yo ezala malamu donc neti ngai moko président atukanga nazalaki te po nalingi na batela pe molimo na ngai po soki moto ayeli ngai machete na sima ou quoi likofi na sima na ko résister te donc sagesse netindaki biso na dernière réunion po na koloba ke oyo bakoki kozala bazala mais oyo bakoki kozala te bakozala neti kobanga soki ndenge nini tout ça bazala te mais lelo yo nde tokozala mais matanga na biso to préparer yango au moins na 4 réunions to sali pour que to comme na résultat lelo donc makambo na biso nyonso ezalaka bien organisé en accord avec la famille famille ayebi oyo ye akosala biso ba comédien to yebi eloko nini contribution na biso na matanga ekozala na eloko nini ndenge to sala kambala mais papa masumu biso to za déranger balingi to soit image ezaki kutu prévu ba zebemba mo ba kende nango tebi oui non inquiétude ezali comme toujours ndambo batu babebisila ka réputation ya batu nyonso tout
tosi tomona madilu babimisi ye en kilote alali akufi tomona soki nani susu kaka ndenge wana mbalo tosi ba disposition okosala ndenge olingi parce que tant tobimisi corps na morgue na hôpital HJ na tomona ki ba caméra ba lingi to biboko mona eloko moko te tant to yepe awa na morgue awa oui, on a solo peut-être il sali de telle sorte que mutu akosope image asana na kati ya bilamba tout mais bino ba musuba sala yango nde bolukaka bozo longola valeur ya mutu akufi posoka sala tata na yo mama na yo leki na yo okosala yango donc nous essayons de faire un effort tout ça kaka bato ba erreur ezanga kate mais tout ça là quand même effort pour que Tomeka copie sa réputation ya malamu mpona ba artiste comédien. tozali awa na cinquantenaire eza mokolo oyo toye kokunda Tcheko. Je pense que la droite n'a pas besoin de na phénomène la DSOB. Président a présenté ma condoléance. Merci, merci pareillement. En tout cas, présence na yo et ça lit bien parce que mon quoi bien à Tikibiso. Par rapport à Obsèque vous avez un mot à dire? Ouais, donc sur on a donc na web c'est vraiment ba famille, deux familles, famille biologique, il y a des combattants de Tcheko, na famille artistique. Donc na ma o ndeko na biso Tcheko a pesi biso atiki biso. Donc nzamba sunga kaka toza la maîtrise parce que azaki artiste o asali musana est vraiment correct. Tena kati ya mboka c'est ça. Ok, le monde de la comédie a frappé le sous en deuil. Papa Kwedi a tiki biso. Il y a quand même un bani musala kala. Tant vous avez comme on a Papa Kwedi, décrit Papa Kwedi. Pour le bani. Donc, wana baza ba icône. Basali na habité vraiment. Donc, musala ou ba Papa Kwedi basali. Baza vraiment ba icône. Azo mérité vraiment bah honneur et honneur non surtout ou vraiment kende nango parce que asali mingi na kati ya mboka a servi vraiment pays na ndenge ya osanati biso yo to bandi olanda bango toza bana mike donc tozolanda bango lelo Papa Kwedi ko kende utika biso ka bongo eza vraiment passe. Ok, quand même vous avez eu l'occasion de tourner une fois ou deux fois, plusieurs fois. On a tourné à Papa Kwedi, plusieurs fois Nazalanaï. En tout cas, Azari vraiment Papa mon boui, bébé. Ah ma bébé. Ça qui est un surtout tout putana. Je comprends. Un surtout tout putana. Azara toujours dans les caméras le bana. Comment ça a été la première jour où tu as été? Donc, na scène, même scène. La même scène, en tout cas, on a plaisir au Saranate. On a plaisir au Saranate parce que biso tout au banda au Talabango, tout riva bango. Mais, Nzambe abattre la car et abattre la maladie mon na kimia. Merci beaucoup. Amen. Tozali bongo awa na cinquantenaire na mon pe Pomba zali Pomba par rapport à obsèque ya l'équipe le yo moni ndenge. Bon, l'équipe bien, très bien vraiment. Pomba Papa Kwedi la tiki biso. Yo pe aux occasions malgré dans ça la parole moi très calme mais yo ça on Pomba yo siko le bani papa. Souci mabe donc Nzambe ko sana papa. Ouais Nzamba bombara moli mon épée malakimio. Donc on a pe dans la douleur pour na méchant mabe na ke funda Deniles. Donc Deniles a bêti à cri dans là. Moni ba cri tuer les gawana yangai donc photo sambala. Deniles si agwa ki ba cri na yo. Yangai. Oh. Pétas donc va créer les aïeux. Et donc à toi la matanga yo moni que via daé Papa Kwedi daé moi c'est l'option tu quoi daé donc souci ma bé. Donc OK, merci. Donc dans la Tcheko zaki papa social, on devient papa social. Le ben Tcheko kala ya parce que vous avez une informe vite donc ba tourner de tournage et partir de qui mutumo yo eno ikaka potika mutumo kwa tourner de ben Tcheko kala. Donc il koya akutunga na penda na opeka na ka penda santé bien te même bon Tcheko na bien faut na pour ma penda.
donc nzambe azwa lokumu vraiment akopema mpa na kimia parce que anoko akopema namoni towuti koleka na baobsèque tiko toyei kokunda Tcheko namoni aza na chocolat la prophétesse chocolat bonjour. Bonjour papa. Merci pareillement. Le totika Tcheko à côté déjà la carte il y a camion donc tikaye. Un mot par rapport à vie à Tcheko et puis maintenant matanga organisation. Vraiment organisation premièrement les qui n'ont bien parce que ensemble les kaka bien. Tcheko vraiment na matanga la père de oncle la ngai donc corps non kutokundité. Donc ceux qui n'ont se déplacé na yana matanga Tcheko parce que Tcheko c'est un garçon bien très gentil na matanga vraiment les deux autres ont le roi Tcheko mais quoi animé bututi tongo vraiment peu malakim anakimi vraiment zamba ya bamoli molai vraiment merci oh voilà besoin mona dans le corps ya Tcheko corps ya to peut Tcheko au revoir Baptiste comédien na baninga na ye baza ko accompagner vraiment ils ont malamu Pati Melanga toutes mes condoléances. Merci pareillement. Il y a un groupe évangéliste. Oui. Puis un groupe évangéliste, je peux me dire qui frappé. Mais tout que tout qui me dit la mission yo à Zokende, camion à Zokende. Un mot par rapport à Matanga Neleki. Oui, Matanga et l'équipe bien, sauf que moi bah faillite ils ont raté. Et ça qui moi kosuana moi boy oui quand tu vas comédie baza tu as compréhension baza raté mais dans l'ensemble et l'équipe bien sûr n'habitué ça rendre mutu ça kuna mana honneur babilo quand tu appelles na posa rangote so mutu kunda na honneur ya wana to moni que notre sali musala donc vraiment et ça passe et si tu papa quoi dit wana menga na yoki ki balobi ki katafali ko bosal boche Tcheko eza mabe il fallait changer katafali bon donc on a zaki na organisation te moi na ba pena makambo wana ezate moi même personnellement na mon pe na sepe na ngote sepe na katafali oui s'appelle te oui pourquoi peut-être organiser moi na ma ki to te ngezala d'après na été bacha o eleki wana oui oui si fona zala polele yolo bana yo fait bacha o ya bien ndenge ezala kaka namoni mpe photo totyaka te non moi photo totyaka monene c'est comme si matanga ezalaki négligé te moni baorganisation bokoza na 100 francs mais soki bosorganize bien eloko ebima bien mais so bato baza likolo kuna tokanise ewelela boye tala kaka epesi mo mobulu tokanisa mpe esalaki mwa manyungunyungu makuta koloba mingi eza te papa mpo bakolobaka na bombarde natikala nga bavanda na bango biso mpe tovanda parce que bato bazolanda biso baza mposa bazwa baéclaircissement ngai esalaka nga mpasi na matanga bato balingaka kokabona tokanisa eke mopanzi NTPC vraiment ezala na problème ya tokanisa te ondire tokanisa nde elukaka makambo mais wi ndenge namonaka mpo soki tobandi eloko tobengi yo yaka yo mokolo eloko oyaka pamira moyena loba eza te mpo koloba naza koatake mingi mais c'est ça na souhaitaka nayebi ke nzambe apesanga bomoi molai mais un jour babiso mpe lelo so toza te babiloko badesordre wana esalama te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vice-président babiso l'un ou vice-président l'un des vice-présidents na corrigé voilà tout ça deuxième vice-président alors non vice-président ngana ebi vice-président d'après masumu zayo voilà oui voilà mais faut le bango vous allez l'un te vous allez vice-président ce que tu remarqué le mot awa ba famille ya moto qui désordre babi katafal ko ba chapelle za ngote et puis encore d'ailleurs wana balbi qui organisation ça vraiment bien te tu éviter yo allez vice-président à NTPC comment ça a été l'organisation en fait l'essentiel c'est d'enterrer notre frère bacha katafal il y a or il y a argent il y a bronze l'essentiel c'est d'enterrer et ça que ce bacha katafal il y a argent il y a or ndeko la musa ndeko na biso te non et ça déjà décision nzamba sa azwa il a précédé biso alors polémique wana ke boyna boy ça ne sert à rien et comme ne biso na nini organisation muto organiser matanga ezalaki masamba nde azalaki na organisation ya matanga mais nous sommes venus bon tokoti na kati c'est juste pour na appuyer parce que
il fait aussi parmi à bateau à son gaming artiste qu'il soit vivant na bakufa en tout cas il intervient à ça comme ça la bien au monaka puis ça ba diplôme de mérite ni tout ça. Alors en fait c'est lui qui a organisé Matanga malgré que Alingaki a dévié moi a écarté ANTPC. C'est ainsi que quelque part à NTPC mais non aza mwana na biso photo lelaye yango moni Matanga lelo ezalaki exposé à ona cinquantenaire que programme ndenge ezalaki na Saint-Joseph na Kankokolo nous nous sommes dit il faut quand même honorer paix attends la dernière minute biso artiste honorer na place à bien yango te kolela l'essentiel c'est awa na cinquantenaire ce qui est important pour nous. Alors qu'est-ce que les gens peuvent retenir surtout pour notre organisation? Bon, enfin organisation d'abord c'est la famille. Famille à Moé, Moutou à Koufi, famille nae, nde bazouaka organisation ya Matanga. Famille secondaire, les abisso artistes, tu as après juste tout sunga. Alors, question wana, ils allaient plus composer mingi en la famille. Parce que le corps appartient à la famille. Famille n'a pas sa programme, famille n'a pas de jour tel, famille n'a pas de on a vu ce soir qu'on vend un mois, vendre un mois, 2 mois, une année, et ça la famille. Nous on est là pour nous seconder la famille. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bota ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo sebanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane ko kene na orthophoniste donc va déclarer que moi na comme handicapé à lobate na étant na ko l'exemple papa Moïse l'équipe moi la délivrance de l'homme na komi loba na yeko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zoaka ba régie na raison mo kezata na sens te na ko moi c'est sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigner moni na nzambe Ozana wasai na bomo nanga tokama na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fera bino na moto. Sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose à baka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie.
Fondation Tabita e lisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloko kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman Oyo apesa ke papa ofele achaka Nzambe musapi na lisu Enfant de Dieu na pesi binombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso Nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 L'augmentation de la poitrine est difficile. Utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Oh.
na ye na nzili awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Saint Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce qu'on s'intéresse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindo na mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Moto bolongwa te. Obosa tongana mo bigba. Yango jibe service. Et ça kaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamingi te. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah